siko finga tepo Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Bokota Langa, donc Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise sur votre chaîne Congo Victoria. Donc j'espère que vous allez bien, merci. Vous avez s'abonner, vous avez aimer, vous avez partager nos vidéos, ce qui nous fait vraiment plaisir. Alors, les lobes mon natika ba photo boé parce que je pas dans la live test meilleur pété je voulais ce que nazola no ka ba photo o ka ba photo ni na otiaka ka ba photo bo mona nazo on na galerie nanga ndi nazo yango. Je salue notre boss, hein, les boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, les boss très très charismatiques. Je salue Ado Senga depuis la Suisse, papa n'a recette de Sengomoka. Je salue maman Hortense depuis quelque part à Paris. Maman Belgique 4, ma conseillère, salutation à vous maman. Maman Hortense, maman Yvonne Longomont. C'était soit vous depuis Londres, la Pessimbotina. Il y a Paul Ventour et ma fouille là. Papa Miatembo, elle chérie Miatembo, Mbotena yo, Mbotena qui encore. Karine Mokondi la baronne mère à petit, chinoise. Mbotena bino surtout. Voilà les artistes et comédiens, nyon son la personne Mbote. Alors si je suis venu parler, bon, mon a donné ma profit nanga, bon, mon a déjà. À quoi bon ressemble analyse nanga ou non ça la psycho bon mon a déjà donc non ça lango bolim ça pour la lumière aux betra na meswa c'est parce que je nazo bon ça ka ba photo li moitié pour tout monde na tout so lango kitoko déjà lobby puis son strike na mariage nini le samedi na mariage civil. Il y a Renate Ifoku, coutumier et les cas qui toko, civil et les cas qui très bien. En tout cas, félicitations na papa Emma, félicitations na Renate Ifoku. Donc, organisation les qui toko. Mingi na Renate Ifoku na équipe où va travailler parce que va saler vraiment. Makamango bien quoi il équipe vraiment qui toko ba meli ba langue ba lié en tout cas ba sel ba emporter yango des alara elenga fait ba lié ba mela. Si je suis venue parler parce que j'ai été présente na lobby boy ibale bandamba mona coutumier libale bandaka deux personnes ba kutani ba lingani ba zui tona bango. Bah, se mettre d'accord pour la vie. Bah, se mettre d'accord pour la vie. Ki tokobana, oui, tokobana. Ok, babalani. Et na kobana, wana biso tout le monde na ba réseaux sociaux, comment ça a commencé? Ça a commencé comment? Tout le monde biso très très bien. Et ben là qui d'abord par remise yabiloko. Tolongwe na remise ya biloko to avancer faites ça la maraté et salami après faites ko salama coutumier le to na civil et salami yango na mituni question mama Kapi azalaka aveugle amonaka te ou comment? Parce que maman Kapi ndongo zawana. Lelo o apparaître na réseaux sociaux pour dire que mobali wana aza soi-disant na 61 ans. Mobali wana yona ye
yo boya ete yenda boya yo, mais c'est très clair, maman. C'est très clair. Mutu alingaka mutu eza mobali. Soy déjà mobali aboyo ato forcé aboyo kaka. Ata o forcé aboyo kaka. Bato bayebi mibeko, ba juriste, bato bayebi baka mibeko, bato basala ba loi. Bayebi très bien. Bayebi très bien que moi sina mobali soki déjà baza la séparation pour 6 mois, on sous-entend que il y a déjà divorce. Même si nous dans l'état. Donc maman kapi tango yoko loba wana ete soko tuna ki bana na yo. Ou bien otuna ki bato babi mibeko. Parce que moi sina na mobali. Soki déjà bozaki bobana ki légalement. Et bo se séparer, on va venir à séparation de corps. Pour 6 mois, c'est que le divorce est déjà consommé. En moins que je me trompe. Mais à ce que je sache, c'est ça. Donc, on sous-entend que, Maman Kapi, il y a un mobile qui aussi bien souté. Mobile, yo moko lobby bien que, mobile a sala ki ba conteneur, aye na Kinshasa, akutani na mwasi, et tangu akutani na mwasi, et ça li ke mobile tang azongi maman makamto échangeant entre yo na ye, boyo kanaka souté tout ça. Mais makamto ça dirait combien de temps? Donc bon se séparer makamto et bandi 5 ans. Renate Ifoku, selon yo le basali paye 5 ans na mobile. Maman ya mukolo oto le ba akozana ba koko. Moi no moko otuko ya na Kinshasa pa otuko bala okumsi bana ba botelo soki pe mindele so ba bote pa américain so ba bote pa chinois e ba hihon so ba bote pa japonais to yebi pete. Mais nous biso na besoin na ngwana te makapi mutakene ko luka mobali no azate mupere ko luka te ke no mobali no aboya yo po akende ko linga jeune fille. Tango ko ya bongo moko ki sonité ba mambo za kana ba expérience ko le kabiso ba amike. Donc mutu pena atika yo mama ya bana na ye. Andi mana ke le kosa la vie. Na mwana mwasi mobe ope ape na bana epe déjà. Ah mama. Donc c'est que loko ça kité. Kaka boemba moka zo atiki yo. Nandimi angote. C'est que il y avait quelque chose au eleka. Donc elo mo bana ko si mais c'était entre binomi balé alors esenke bo kabwana. Il faut accepter, assumer. Parce que pendant tout ce temps, abane ko senga yo kaka boka bwana obane ko boya. Obane ko boya. Et c'est pour cela na ko boya wana asali nini aki ko baya na ye Renate. Parce que où est le mal? Mutali boso abala mobala za mukolo za Renate. Ba couple tout ya ba youtubeur na ba youtubeuse ba chroniqueur ba comédien ba opebilo bolta la rapso na YouTube. Ba mibalo boza bala banda ko ba âge moko ba différence à combien d'âge? Boye sanga. Ba mibalo boza bala banda ko la différence à combien? Surtout to compter les bino ba différence, musu ba 20 ans. Ba musu ba 30 ans. Ça dépend. Si tu es na lueza la kaka keno mobali ndaza ka mukolo ya mwasi mais président France a prouvé sur le contraire. Tout autant na ba TikTok ba Facebook au moins la jeune garçon mo ba andima na bala mama ko mukolo wa kute koza na anormal moi mukia bala mama mbimba mais mobali ata na 70 ans mobala ko bala mwana mwasi à 20 ans ezalaka il suffit ka balingana. Donc ma kapi muta conseil oya na réseaux sociaux a salu apé sur conseil à mabe o sali fausse affaire oye komi tika na libula ba analyse to ko analyse o kitoko mama to ko analyse o bien fait il faut quoi quand même mobile na singatin
un des focus peut côté là et peut que non o ba ke mobile na yo alambela ki Renate alambek mobile non liboki mokate kisi yo na ba preuve. Si on te dit maman pour kapia ko prouver so makam oyo lobi ozanango. Ma baboy ko posa salité, baboy ko posa bien te, baboy pour libérer les 6000 ngo soutien. Oh, papa il m'a dit non, faut na se réunir na linga mwana mukie. Moi mke wa kozwa soin na nga oyo mama na nga ya mukolo ga soin na nga te na ndaku, c'est clair. Aye pa mwana mongo, entretenir malamu kitoko. Moya tela sous de gauche te zate. Le ko pe bilomba pe banesu ko simba soute. Yo kati ke non ngo ba ke non yona babani Renate yene ta ko panzeli bana bino. Ten po soki avaye a longwa na poto ayana kin, a longo États-Unis ayana kin. So boza kine na relation bien, moi je pense pas que alinga ki azana Renate ninga zana ebongo. Le seul azana Renate ninga zana eboyi. Ba komiti na niveau libala, c'est que dès le départ avant même aya Kishasa yone bo avec bwana ko na soute. Et comme libala ka ya bana. Ba basi ba koli, basi ba bali, basi ba boti. Oh, ma kapi ngo ba ke non yo mutaliboso oyo bukaboni na mobali. Dobilo linga na poto ka bilonde mibali basi bobo ya mibali dobilo baboya ka bino te. De lokola ye aboyi na yo. Yo boyi na ko boya ezaka te il faut ka soni. Nesina boti bana basi ba komba koko mais papa na bino alingi na enga te. Oh, mais libérer kende. O ape na poto yaya. O chele pe ndaku no mais ça la vie na otika mobala bato. Mobile o ya bato mais mobile no oyo bozaki ne mais quoi komi ya mutu. To mona ki makambo lekela ki actrice na biso Priska. Oyo mobali na ye ayaka ko bala ye awa or aseno ba makambo na ete na mwasi na ye kuna na poto. To mona nde famille ya mobali wana mutu bayaki ko déclarer basala ba mission ke balingi na bango mwasi ote balingi na bango Priska te na mwana bango eki femme mbali mutu bapanza libala wana. Et à la fin de compte na ba te suite nango so e commandé. Mais ce n'est pas le cas pour Renate Ifoku. Pour na Renate Ifoku na ba belle famille baza pour tozala ki na mariage. Ju ba otika biloko belle famille minuka ko sekaka boko tanda mine po ba lemba ki o déjà. Oso bote bango déjà bana. Oli ko libérer moi mbala bote comme ce qui motema mabe. Parce que libala bosse da plus de 6 mois au boza so sika moko te. C'est que mutu na mutu pe face à la vie. Yalo ko yo kangi papa e mana kasho na yo. Donc ye oboyinga yo zela. Jamais na ko accorda ko divorce. Ya motema mabenga na bi na poto basi ni bobo ya mibali. Yo ko boya mbate. Oh, moi pas bakene bobo ya mobala ngo mukolo mais mukolo yo tika na jeune fille a se penya na mukolo na e. Jeune fille a se penya na mukolo na ye, ba va na mukolo na ye, ba sa fa na mukolo na makamtu na mukolo na ya yo nini na kati. Ya yo nini mama na biso kombo no kutunani ma kapi. Tu dois libérer papa et ma. On a comme si que non papa mande mutu yone mutu nga na boya ki na tika la nganda ku na tikele ndaku mais na saki no divorce te. Mais tu regardes ta boya na yo faut que tu sonnes yo mamu bimba bo tele pe bano pese ba koko ma boyo pour une jeune fille. Tu dois avoir honte. Yo ka tu ndo za bongo yo na kata internet au Sam Renate. Ya soyez maman soyez la bienvenue. Non on a libota nao. Boye malamu. Namboka pétage, to baluka na poto, to ko pétane. Vous avez maka so supporter biso na YouTube. Pour net ngabwe. No linga ante yo poter Renate na YouTube. Pour mobali na yo ndenga za bon. Tanga ko linga yo Renate bi Renate star. Comédienne. So li kamo besel mabe et ya YouTube tango ya na YouTube so to ko yamba ngo bato banaliste to ko yamba to ko beta ngo na tolo bolo kwa to yamba bale tanta to yambi bale. Donc azaki conscient. Na pesi no merci pour la matière yo pesi biso pour na biso ya ke to lati da alliance. Vous comprenez ngo? Sko tu nanga nini? Poto ya ka États-Unis te. Donc papa il mande azabongo akomi na devoir.
ya kolongola Renate na mboka oyo ata d'États-Unis te bamboka eza ebele na France, na Belgique, na Londres, na Espagne, na Allemagne, na Canada. Parce que moi so abali officiellement. Na minute bato msupe bana pe kotia pe Renate misu wana pe kwe esili parce que papa ema oye na vie ya mwana bato. Eloko oyo ekamusinga. Soki famille ya papa ema basepela ete leki na ye papa mobali ex mobali ya Gabi alingai aya kose aya na fête wana te. Jamais. Alingai ko présenter ndeko na ye te. Parce que bakangaki na singa te a mukolo a responsable. Soka boyelo mobe aya na osala ngo te. Yaya ye makambo nga na osala nga ngo te. Tozonya zéro a bozi ano. Makambo nga na osala nga ngo te. Ba forcer te. Nto forcer na likambo azate. Mais tango ayaki seki ayaki na ba propre gré na ye, ba banya ngo na coutumier. Baye na ngoti na civil. Nta forcer ki papa Gaëtan aya kovana na kitu na zate. Ay bango tu bada même moral na famille ba biki non o elo nyongo sila rati ya sa bima déjà et c'est si ya nango bongo 5 ans mo ko peso divorce te pona ni. Yosko kanga mo sa vie na te ya tsala vie na yo. Yango moni aye. Fo mona libala. Makapi. Ba image mona kite. Oh libala ezaki kitoko makasi. Makapi na coutumier o suka na dépense et papa ema o dépenser au bali pena mwasi no honoré ye. Kitoko sala cher kubana coutumier. Biloko nde biloko masanga nde masanga tande mwasala teki banda likoti na se. So bobike no nani Renate ifoko abali mukolo tout ça na préféré que nake kolia biloko nake kolia kaka na porte soki porte à porte soki komona ngoni na préféré que nake kona ke ne kobima na ebembe mivona bala mukolo na ngata ya 30 ans na bala mukolo na ngata ya 40 ans kitoko de bino préféré kaka kwa mundele kina na makoko na ngama mundele bino préféré kaka kwa mundele. Koka mutu mwindu bolinga te biso soko tozwi na biso koka mutu mwindu bobenga ye koko to accepter bobenga yo to bako pesa ba kombo to pesa na YouTube wana to accepter tata moko ya 62 ans to accepter ya 61 to nzimi soko to batuku to abali mwa koko ne mobo ya mundele bazala kana koko na mundele wana nde bondima ka ba complexer les Congolais et les Congolaises les très complexés. Baba complexe moi makasi. Oh. Bwa mitema mabe bo shokinga. Bo pesinga pasi Bo pesinga pasi tongo mona telanga bi oh. Comment tu veux dire que ba youtubeur zo ba youtubeur là ba to ba kipa ba vina ba onte ko pa via ba ndeni. De bana mndela bala koka mundele koko ya mutu mwindu mabe. Na bi papa na biso ema asimi nzete. Papa la biso ema azobimisa melelo o so amongo to benga melelo basoi. Papa so ema yo asi Renate pe ninga za bongo o nyos ndama pese lo ka ba qualité tala kitoko linga mobali o ane produit fini. Bokanisa ngo ba lokuta Ba lokuta. Do dossier o boyo na YouTube ya faux débat pour to bali déjà alliance. To bali déjà alliance. Mama na biso nani mama na biso soki komo no su nani na ekimi ekoya ma passe na biboy mère yo la ta alliance Renate fuku pa la ta alliance moi na tikelo ka alliance mo na alliance pe Renate la ti yo la ta alliance Renate pa la ta alliance donc yo a moi ça papa ema Renate pa moi ça papa ema. To bunda lolo kwa bambanda siko po omitosi to mpesi valeur te. Na bloka bongo fale moi na ta jeune fille no yana na YouTube. Aya bundela mama na ye. Il faut faire za babokilo na yo ba ko bundela bokilo na bango. Yo moko oye en chair et en os. Soyez la bienvenue au monde des pétages. On va péter. On va péter plus que les pétages elles-mêmes. Sur elle-même. Bloka bongo ba ya kate faut tika bana no ba ko défendre yo.
tomona ki dossier na so papa Verkis ki amwangana awa tomona bana ya papa Verkis ne ba ko défendre ba maman bango on comprendre hein yo ndongo za bongo hein il faut oyande ba bana na ba ko défendre le quoi yo moko na mboka ya pétage to ko pétane bravo soyez la bienvenue toyambi yo kitoko ton papa la mobile on papa ma aya ko sala ba conteneur na lobi boya ko sala ba conteneur na ye sko Renate mtatinda ki ya linga po ba tu basa 5 ans yo kanti na ina na proposal Renate balete gati na 2 ans pour metaka te ti 5 ans pour Renate nga kazala sur na bolingo mama nani mama na biso soki mwasi ya papa ema oyo mbanda na biso tulanga na epsoni oyebi ke Renate mbali na somela de jeep papa ema somela Renate de jeep wana oyebi te azana ba hectare ba côté ya ba ntele kuna ba kinkoli ça veut dire avant de poser taka na fête ko na Renate bibo pesa cadeau ni na nyonso na nyonso lo pangu na ngo mituka na ngo ndaku na ba de sku wana otango wapi bopesa nka ba enveloppe kaka bat ba ileka ba portrait ba enveloppe ba maputa boele nini elle a tout c'est papa et ma pena a mobali o ya kakola te weka na kikoko bobenki a mukolo koko to ndimi bon po a mobali moi c'est ba mobali ko o azoka ya charge o asala barona ki mobali yende mobali to ndimi papa et ma ki toko bosa le loko te pa alias na liboko wana elongwa te pe poto zaka États-Unis te bamboka zebele oyo Renate ko kende bien ou pas bali boye na mboka pétage bo sepela boyoka goût boyoka kitoko boyoka sentiment moi lelo na tiki noka bague mais dans les jours qui viennent c'est-à-dire na mikolo mizali koya to simbo kitoko me apo moko ko mitika na YouTube to ana besoin bana none ba ya poto swana bon kitoko yoza mama mukolo mwa soni moi respect na ba mama poto finga ba mama te magoza mbanda na biso mete ofingo te mais moi respect sko bana none ba ya ba oto ba génération moko oto abana ndi mo ba onde ba ya venez to si na kitoko na YouTube to sakana ma kitoko na poto bat ba osepela na mingi te na okata na nga aw na nga no ebisa bino ba complot mutu bo asala analyse bo sala ba live ata 70 live na mukolo et changer sa position te Renate ifoku madame Emma yo pe kuna madame Emma obunda nango falo za na kin falo tuna ta espionner mo ya ko espionner falo tuna ta espionner mo ya ta le kwa cameraman asenga ta yo zo elema po ba tindo kwa CD ya bio o no ba montate po o mona ba réalité fu mona feti ko yaya kitoko talaka ngana lango na langwe na koka nzonga ni langu saka ne ba kate bandeko na meli koka na lango na nene na langwe na koka nzambe khata senga mambo pona nini kolia komila feti titongo yo kilikambo titongo na français jusqu'au petit matin bet bazonga na tongo kika data la kafu no yebiso sko fame mobali ko bino wapi balingi osuto bote bango da bana le kwa souvenir elo ne sila kate mama na biso kapi ma kapi eloko ni sila kate boni mbili ndala boy 6 mois été consommé alors 5 ans au kanga makaka no pese divorce te yango ko tula obeni balinga ba sifu ba seka na poto eloko kanga mala mobali si mbala lingi ote ni relation ya soutien mais il faut laisser mais il faut abandonner avec sérieux avec sérieux il faut abandonner, il faut laisser somba lingi soutien ne force pas la nature, ne force pas la nature. Renate otika na kinti certain Renate baboka zebele vous comprendre le ko baboka zebele papa na biso Emma le ko ba pesu ndako mote bon débarras akokita ta na mboka tia moi ne sope na France akokita sope ka na Canada akokita
Bobanga kamango. Bokatani za soni pour rien te pas ebe na epete makambo nyonso. Papa m'a abombe na epe Renate. Et Renate lo monte et ça c'est Renate à Bali. Bon mon alliance na telebino hein. Ndenge ngeta pa boaki maboko ngo tabino moko. Maboko a jeune fille qui toko makazi. Alliance. Ça va bien, hein? T'as des simbi qui toko hein. Papa gaita pena ndimi pena saba sacrifice a boy. Aïba pena ki non, ya nanga kabono na mosnete saba retou. Marambo tué nango sikate to ebeke boyo saba mission. To ebeke bat boyo saba analyse, to ebeke makambo elekana. O balistarte aux une matière. Bobunda nango 1 mois. Voilà. Je vous aime, je dis au revoir à tout le monde. Oh boyo kinga parce que boumou ngate. Donc, au bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Je suis très énervé. La taille live, na si qui m'a casse. Donc, posez la émission nette. Je vais parler. Alors, je vais parler. Donc, madame, on a l'ingande koko mundeli. Donc, koko ya congolais, ya mutumundu ndeze, ezali sumo, hein. Balukuta, hein. Voilà. Merci beaucoup à notre boss JB Koumalou, Talevo Pétrole de Dallas. Merci beaucoup à peut-être que vous avez oyo s'abonner. Jordi et Sam, merci Nayo. Na faux compte donc maman Hortense, on a mère nanga cette histoire Karine Mokondi la baronne moté ma vie qui couli. Peut-être que vous avez maïbé le moi trop le moi fort galana d'amour. Galana d'amour. Merci pour l'endroit Zalara ou s'abonner à la Congo Victoria au Talaba émission nanga. Tout le monde oula la rati la prunelle binotou. Je vous aime, je vous adore. Alors tout coup dans la live, mais pour l'instant je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Abonnez-vous massivement, aimez, partagez. Moi dossier so ba yamenga na émission te andoke na minuka aboy. So nga pe na yambi mutu te ponga na kokango ya mutu te pona dossier poto wandolo ba ngamo no si na minuka aboy. Ngamu kono si na ba live. Na yambi mutu poto lo bani. Te na za minuka ba live. Bo lembanga. Na yambi pe ba émission. Bo sepia nanga. Bo lulanga. Voilà, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Hein. Je salue Patra. Patra. C'est de ça vous tous, je vous aime, je vous adore. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Madame Renate Ifoku. Motema Emmanuel. Kitoko. Bye.